Bonjour, bonsoir la famille, j'espère que vous allez bien, voilà la famille, lelo na une recette ya mipandi ya kutumba. Mipandi nanga eza propre, déjà to nettoyer yango et sikoyo et puis to kata yango sikoyo to lingi to assaisonner. Toujours ça là assaisonnement na biso ya blessing flavor ya viande pour na ko assaisonner mipandi na biso. Bandeko nyonso o baza besoin ko passer commande. Numéro yango na likolo ya écran otiki voice ou soit appel to postaka partout. Voilà, tozwi assaisonnement na biso to bandi kotia na mipandi na biso. Mipandi nanga eza 10 kg. Voilà, eza 10 kg ya mipandi eza vraiment ebele. Voilà, tia assaisonnement ndenge olingelaka mungwa na yo eyokana na biloko. Ça dépend ya mutu na mutu. Voilà, na yo tia pe mungwa ndambo. Ukocha plus, ukocha moins, ndenge olingelaka mungwa na yo na biloko. Et voilà, awa toza na marinade na biso, ou soit assaisonnement ya fraîche. Naza deya na moko vidéo moko eza na chaîne kuna, boko ki visiter, so boza besoin ya koyeba, mais eza ba ingrédients différents. Na o eza na chaîne na onga na saleli. Voilà, tozocha comme na lobby mipandi nanga eza vraiment ebele, 10 kg ya viande eza ebele. Voilà, totie. Voilà, après toza na barbecue sauce na biso. Après tozwa susu ndambu tocha okocha par rapport ya quantité ya mipandi na yo. Okoza nga saleli 10 kg, yo kosala 2 kg, kosala 3 kg otala. Après oyeba sikoyo par rapport ya misuni nanga na tia quantité nini ya assaisonnement na tia. Voilà, asko toko mélanger yango très bien. To mélanger yango très bien. Voilà, na mélanger on a sima caméra sikoyo na zongi. Voilà, to tika mipandi na biso elala. To donde eza bwina ofinika yango. Après na tiongo na frigo to tika yango elala to tumba yango jour elandi. Voilà, to zape na ntaba na biso o to tumba. Donc na tika ka assaisonnement ya viande na mungwa. Voilà, na ntaba nanga. Et voilà, awa toye ekomi na tongo. Donc ekomi journée mususu nde na lobaki misuni na biso elalaki. Tozi citron na biso wana bomoni na kati wana eza huile na ekozwa citron nanga na tie na fini citron nazwi donc nasali lokola citron moko ya mobimba. Voilà, ponde na lobaki mipandi eza quand même ebele na olongola bambuma wana oyo ekoti ezo dépendre mutu na mutu. So olingi okosala yango pe na citron boye osali yango olalisi na yo yango après era otumbi mbala moko. Soko olingi otie na yo opro otiki yango otie na era oza olingo tumba. Voilà, a toujours mélanger citron na biso na huile et sangana bien. Donc omeka so omoni ke mipandi na mungwa ekoki vraiment bien te, okozwa siko mwanda ba mungwa ou soit assaisonnement otie na mélange na yo oyo osangisi. Voilà, il faut meka. Voilà, awa mipandi na biso yango yo elalaki na frigo. Voilà, siko awa tozwi mélange na biso ya huile na citron to yokotia. Voilà, totie siko na obalolango après wana na otika yango epema lisusu ndambo na tanda to opelisa bakoni na osa na obongisa na otika yango mwa moke po citron wana pe ekota na kati ya viande na biso. Voilà, asko tokomi kobalolango po esangana bien na obalolango pe bien na maboko po esangana vraiment bien. Voilà, awa mipandi na biso ekoti na moto. Voilà, awa mipandi na biso ekomi nango kobela. Vraiment ça simple et facile pour na ko réaliser. Voilà, donc c'est ça. Et résultat na biso yango yo na kangi boye na otiongo na congélateur. Tabalanga deya na check na congélateur o mipandi eza facile na koza même so na fatigué na misala ebele na kozwa. So mutana nango besoin abimisi chassé moko a chauffer ali na pondu na légume na eloko nyonso. Nzambe na lola apambola bino tokutana mbala nsima. Bye.